franchement, les réseaux sociaux, confiance dans mon tout. Parce que dans les réseaux sociaux, mutu hasard, dans le moment où mutu akozala capable, azu pena mwana ye mwa bota, ateki, poison mbongo, akota mbongo. Naza choqué, naza vraiment choqué. Franchement, ezala bozo condamné bana, preuve ezate, vidéo ezate, ba message qui les ate, mais bozo lapider bana. Bozo lapider bana. Séparer même avec tout le monde. C'est quoi ça? Ça c'est quel genre de fanatisme? Ça c'est quel genre de fanatisme? Moi je suis Abakouk, mais franchement vous abusez. Vous abusez. Tala odako sa bimisi na théâtre to tala. Nana linga sarango bien. Mam sa mayele ayeba mutu nini oyo ayebi kende na okoma scénario o place o esenga acteur kingandi. To tika mam si yemoko, est-ce que yemoko ko jouer ma rôle tout? Pourquoi mam sa tia Michou? Parce que ça la tableau sur esenga ka Michou, ma fière à Michou to mesa nango. To protégera mams. Et bah bonbon de bazana ba yebi ke ba Abakouk baza ba fanatique. Ya mams, raison pour laquelle même la vidéo na ya la lobby, les anges de maman sont fâchés. Ba yebi ke ba Abakouk baza ya mams. To yu ko accuser bana. To ki o gangela bango, ça peut arriver. Il faut que on a moi canalise. Les gens droit parents sont bêta moi na pas éduquer. Abeta moi na pas bon matin. Et puis on bête ma place yebi ke et ça passe, mais passe mon ça. Mais tout ce qui a causé, tout le monde tombe dans ma tête, pas au bambien à carreau, c'est que. Yom to bota été. Bato va soutenir la maman, biso moko, ba moko ba lapider biso. Bon te ko choqué, ba ne ko pesa ba na passe. Allez, ba la sauce que ba koki maîtrise ba palangani. So de ozaka ke pa na biso. Remi yo na makambo ya communauté LGBT. Yo ko font mbanga te parce que yo za un modèle te yo ko voir Rémi analphabète mon boy o fanda o bando yo lo baba n'importe quoi. Faut faire attention hein. Makambo zo le kana famille Abakouk etaliotin bagangela bana balobela bana ndenga mabe tika biso mo ba noko na bango ba tonton na bango biso mo to ça va réponse na batantine na bango yo kota te bo encourager bana souci ba comédie belé mitema mabe. Oh ba mankaka lelo j'ai d'acteur ya sila na bango na scène. Dako sa oso le kanguna ni miso abi e bana ko manquer ko jouer na sila. De ba te belé ti lelo baza pe na soif ya jouer na sila même scène. Mais suta makambo belé. To boyi bana lelo ba yo kapasi bazwa trouble ndika azwa amonika ke bato maman o ba soutenir maman ba komo finga dans les réseaux. Allez, ebi m'appelle quoi bana pe bango pe ba rolonga bon parce que chaque jour bana ba rolonga ka bon to likamka non to ko mayele to ko madosa sous ma campona sentiment te malgré likamba ndika ezaka vrai bon encourager bana. So moi je me pose l'une de questions de savoir ce qui est qui vrai mais c'est bana na banga bazo mbata banga bazo mabanga banga bazo donc c'est baba longa ka lokwa ndendika longa bi ba ofika ka réseaux sociaux na kokita le na kimi to protéger ba ope ba tikali baza pe important pe mena maman et non comme ka o ebimi ya ndako na biso moto yo tombola ngo non to ba ko ma moto bino boye makambo le ka ko ne pas bela ba matière na ba ya somo ya mabe OK somo kile yo ki pe ya mabe. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur
123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais déçus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin d'alia mosaka, vous avez besoin d'alia ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin beta billard, vous avez besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise ezawana planios ozawango besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko mama wabi la Sédoise la patronne yemoko na makusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché Vénus. Dans ce communiqué, on a limité 7e rue résidentielle. Au Tunika Avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au Pema. Au Mélamoi whisky. Au Mélamoi champagne. Au Mélamoi chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia. Na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo mukie. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, je vais illustrer là. Bon, mon a Ronnie Events, ezawana partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, Bazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour na million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au Tunika avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas,
c'est la meilleure. Ronnie Evans, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. awa nzamina nayebi tisiko shuka mkolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe ya adresse te ezalango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. napesi yo awa opisi otungu na biso baefoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambovu yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo okoce bazwi soki mpe kuna bace tozwi bazwaka kaka ose jamais yama mini tokei Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Les beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez sous penza makasi te, donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandis maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission. Devant vous, je me nomme Barizi Baza, monsieur les journalistes, soif de vous informer, soif de vous servir. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur Exemple Télévision, c'est pour vous une occasion de s'abonner, de liker, de partager massivement nos émissions. Surtout, n'ignorez jamais le pub. Surtout le pub, n'ignorez jamais. J'insiste, je connais le pourquoi et je dirais un grand merci à tous les partenaires officiels, à tous mes partenaires officiels de cette grande émission Vérité Plus Plus. Je m'en vais dire un grand merci à Ronnie Evans. Ronnie Evans qui n'est que une agence qui vous apporte de la bonne humeur pour deux surprises, deux anniversaires, deux cadeaux surprises à nos parents, à nos chéris. Chéris, quand je parle de chéris, hommes et femmes, mobile au ça cadeau et pas à moi si pour ça cadeau et pas il y a mobile en tout cas Ronnie Evans et Zawana pour des surprises agréables. Instrumatrice Zawana ya malamu ba instrument ya kitoko ba gâteau ya kitoko na prix à moukier heureusement et loco ya bien Ronnie Evans c'est la qualité. Merci également à Yannick Chamba Godson Bossamboka de comme toi n'a jamais existé. Je dirais aussi coucou également à Willy Mouchen, il est le véritable code mondial. Mon papa Willy Claude Jaman à Londres, je te salue. Big up
Big salutations également à Madame Ali Makamara, mère boss, grande sœur propre de Rokia Kamara. De gros bisous à toi, gros bisous à Maman Bizi Mondele, Maman présidente à Force Tranquille. Oi, Mimindoume, qu'est-ce qui se passe? Hein? Elmi. Bah, gros bisous à Mimindoume, Ndoume à Motema. Botine de la Mimindoume est parti, ça va très bien. Et coucou également, comme ça, et plein de courage à toi, Madame Christelle Olina. Beaucoup de courage, en tout cas, je suis de cœur avec toi. Bisous à toi, que Dieu te fortifie, que Dieu te console pendant ce moment tragédique. Et je dirais aussi merci encore une fois de plus à Shekina Vumbi qui te répète, je résine à la merveille, moi la mamie. Coucou à toi, coucou en tout cas à toutes les personnes, hein. Merci à Jules Monamputo, mon papouche, Maman Huguette Komanzi, merci en tout cas à mon vieux choisi ma tante à l'ange céleste, grand maître, le vénérable grand maître, ange céleste, choisi ma tata, boss, prêtre, ma péché Mambo Tibélé, merci à ma maman chérie, moi c'est à papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo, notre maman chérie à Motema. Maman Nathalie fait que pour au moins la biso au moins anniversaire na biso on mbotama na biso ba tunyo so ba botama na mois d'avril ba bisous ba joyeux anniversaire na moni pe moi na Luna miezi ba zo tagira kuna ba bi na assumer mwana au mwana Luna akokani na ngai. En tout cas joyeux anniversaire à mon fils, à mon bébé, à mon neveu parce que Luna c'est une sœur yemo abenga sera barésia na zana zemio wataka kinga fort na émission au moins peu moi na nga zuyo etalio donc joyeux anniversaire puis moi na botama peka en avril même moi que nganga na botama le 23 avril ba cadeau ba souhait na bino nazo zelango ba prière na bino yo sala nga bien Karine Manessa British mon sanzela mino Maman Carmen Moulumba voisine bato Maman Brigitte Maman Bizi Mondele Maman présidente de la Force Tranquille. Oi. Comprenez-moi, grippe et obétamment rhume. En tout cas, beaucoup excusez-moi. Bateau bozo comme moi, son anglais bien. Mais vu que tous les esclaves du travail, tous les rapports ça y a bien moussala. En tout cas, hier, bon, on a eu une intervention dans bateau bazalaki, barope bazalaki, tu sais, pour que nous l'émission où ils ont déjà en ligne, ils ont qui depuis hier. Bateau bolingara biso, baloza bakouk, ba fanatique na biso ya kala. Bato nyonso bolingara ngai personnellement, botala ba émission, botchaka ba j'aime ebele, botchaka ba commentaire ebele. Ndeto ya ka to yebisa bino botala ka mams, bo partage ka botchaka ba commentaire. Biso na ba mams to zaka na kati ya YouTube, donc to aka na kati ya wenze moko. Mams peut-être oteka pondu, mais nga peut-être na oteka mo pilipili na tomate. Tu vois, peut-être que le contenu est un peu différent. Vous voyez, mais une façon de soutenir Bissopé, il y a la ibélé, il y a liker, il y a partager, il y a commenter. Donc ça a Bisso grand bien. Ouais, ça a Bisso vraiment grand bien. Botare de monsieur Bélé, ma vue et ma taille, ça a très bien. Ça a vraiment bien. La supplier Bino. Parce que ça manière, il y a encourager Bisso. Moi, je suis l'émission, et bêtise, et puis sous motivation. Mais si vous avez bon temps na bangote, na bon na batu belé mon atlimbi na e, atiki na e cop ango, a changer un peu cop. Voyez, on va encourager biso pour vous rappeler na besoin pour mon biso vous rappeler na besoin, boyo capé ba parler na biso, ba idée na biso, marabo biso peut tout le bar. Dans cette intervention na lobby na pour ce point de vue na il y a des gens oyo bazaki pe d'accord nanga mais ceux peut bazaki pe à côté parce que faudrait savoir une chose à mon tapé ça à point de vue à mutu ils aura une obligation que tout le monde va accepter qu'à point de vue non point de vue nanga quelques personnes va cause peu d'accord quelques personnes peuvent pas roboyer les abonnés moi là-bas chroniqueurs, chroniqueuses, oh, peut-être défendre la mams. N'est pas biso ba chroniqueur ou ba chroniqueuse
deux fois peut-être monsieur so bazaka chocho na likambo so likambo bimi ba yemba mo ba sali analyse mo peut-être ya chocho ndenge mo pena ba fanatique musu pe bozaka pe ka chocho. Alors étant que être humain on t'a parfait azarate berere yaka mais contentement ekoya na borgi ko arranger de to karababa. Le linge sale se lave en famille. Et puis il faut oyer baralelo yo. Toi dans le monde des réseaux sociaux. Nous dans ça l'émission, tout le monde doit faire commentaire, on a été commentaire positif ou négatif et yo le baté que bango so baza ba bakouk. Pour tout le monde a bangoté. Bango de batala abiso. Et tout le monde peut bien abiso na ba live, tout na ba téléphone bo. Yo le baté que o ba on peut se prendre de vue na bango nyo so ba ka ba bakouk. Non. Misu ba ko appelle ba famille ma poma. Ba yeka po ba lukanini. Ba déstabiliser ba ça net ba dilo avec tinska chakal. À titre de rappel sur l'agnazo à moi Simandam. Moi j'avais dit te protégera mams et ba bonbon de bazana ba ibi ke ba bakouk baza ba fanatique. Ya mams raison pour laquelle même la vidéo na yala lobby les anges de maman sont fâchés. Babi ke ba bakouk baza ya mams. Mais vu que bango pe baza wana non ba comme voler na ba propre zèle na bango te bazo voler toujours na ba zèle ya maman na bango. Azo couvrir bango azo bomba bango na mapapu na ye. Yango wana ko sala que batambola na moi limemia to boité et ça ba vie privée na bango. On les accorde. Mais à un moment donné, vie privée et comme un peu qu'on coller peu vie professionnelle, surtout sur la personnalité publique. Baka est belé. Au moins, on a appelle déstabilisation dans le côté professionnel. Remarquez. Et ensuite, vu que tu as la vie privée dans la et collée vie professionnelle, alors il faut autant bien. Évitons ça. Évitons cela. C'est important. C'est important. Si tu as accusé Bana, Tokyo gagne la bango, ça peut arriver. Baza Bana. Togi osili ka to pona nini mutu na mutu akopa sa point de vue na parce que mutu to aza libre. Mais il faut que on a moi canalise. Les gens quoi parents sont bêta moi na pas éduquer. Abeta moi na pas bon matin. Et puis on bête ma place abi que et ça passe mais passe mon oza. Mais tout tika ko zuna tu moi no tomboli na mato pas au babie na caro c'est que yom to bota été yango point na zaki na bito ko sacrifier ka ba na 100% té na likambo pesa en vrai té auto za pe na preuve tangible té yo on a peut-être sous exemple yo ba ata ce que ça qui vrai vu que bazaka bana oyo bazaka pemeni ya mams bazo mériter paix protection bazo mériter paix soutien à biso moralement, financièrement, nous avons mérité. Pour nini, pour toi, est na ngambo Égypte, bazo matière té. Bo pesa baba courage à kolobate. Lelo oso ba mwana na Rémi Akovo, a mo fana peut pas ça banaliser le ba bino mo bo fingi bana bino ke ba ko jouer té, car make-up na filtre et bimie pas na bino moko. Par là bo bimisa mams le quoi moindre. Là, on a table émission, on a peut-être ce bima qui est pas nani. Nana sa analyse, je ne connais même pas. Mais si on peut ça bongo, tu es mouton, le baki na kanda, le baki on peut na concept nini. Biso to e mona ke joueur à Real au hasard footer.
mais tellement ba supporters ya équipe na ye ba soutenir ka équipe ba ba te abeta bien a jogo ba ekenda bongo jamais ba olinga ba kita joueur na bango face à ba adversaire na tia ba Barça pour ba bi ke ba on peut ba joueur ma ba ya leki souci ya batu nyonso za ke sila aza suna bana te nde bandika na babikedi balongwa bakenda ale ba misusu bango mpe bazwa lokolo bakende non lelo papa rock de notre pépé un enfant de Raza fier on s'est tapé la poitrine pour dire que ah si là on a c'est moi qui lui ai formé pourquoi pas le paiement peut pas faire Natal P Naël Michou Naomi Lokwa Bambino, grâce fit à beaucoup des autres, par exemple, au bazar quand ça la belle. Ah, bah, nous sa fierté, le bas, banana, ici, là. Bofing, maman, c'est comme ma botate. Ata botate, la vie réelle, on est bofing, là, qui. Ma botate, bana artistique. Aïe, la bana artistique, à sa souna, bangote. Et puis, on équivoque, on a moins d'un indicat, émission, ça là. Alobi. Ayeba likambuta monaka ba ofinga dans les réseaux sociaux. Donc comprenez que ba bengani ka dans les réseaux sociaux. To kitango c'est pas bano ba Naël et pas bano ba Naomi. Que ba ndeko na biso moko. Bato ba soutenir maman ya biso moko ba moka ba lapider biso. Bote ko choquer ba ko pesa ba na passe. Allez ba na sauce que ba koki maîtrise ba palangani. So de ozaka ke pa na biso. Dikamusu pe to monde ke leki makasi bana bazana ba numéro na biso ba yebi pe presque batu nyonso. Allô regarde oui nga Malika émission à Michou à ça na Yvette et ça parti mon bona Malika tinelinga abi atala no émission peut-être na ko ça yango analyse na yebite atinga parti mon bona na bosani a tu ne peux point de vue na nga pour un collègue nga abi ah c'est mieux que tout ça, non, analyse de Tikanao. Ah, pour ne pas repasser car, ma voisin peut-être matière, yo, kolo, bano, li Cameroun, ça, non, analyse, ça n'est bien. Mais ça, peut-être, on regarde point mort, bonnet, yo, monnaie, liango, et tout, et tout. Mais bon, tout ça, on le roi. Placement, quand il y a faiblesse. Rémi, yo, na ma cambo, ya communauté LGBT, yo, qui font la mbangate. Parce que yo, ça, non, modèle, t'es. Yo ba audio na route tambola avec preuve. Bana biso to yo ki kuta ta preuve na bango teni ya audio ni ya message. Ezaki ba ba sa ba buzo bana bango ne ba ko citer bana. Alors to ko zokara ne moi na enjalo ba yite to zonga ka mbaba to kolango bana sur dans la peau non. Déjà na et interpeller bango. Baba fo likambo ya po pesa mayele. Deux années sûrement ma conscience m'a comme éveillé. Bah on ça la part de choses qui fréquenter, qui n'est pas fréquenté, qui a fréquenté, qui n'est pas à fréquenter. Yo ko voir Rémi analphabète mon boy, ou fanda, au bandoleur le baba n'importe quoi. Faut faire attention hein. Le long ndika obino comment on peut sa valeur ma casse le lot. On va payer éducation, vous avez un nom de Dieu. Oui, maintenant, on va battre. Makambo, ils ont la famille à Bakouk. Et t'as liotin? Bagangue la bana, balobé la bana, n'a ma bé. Si ka biso mo ba noko la bango, tonton la bango, biso mo to ça va réponse la tantine na bango. Yo yo ko tata. Ba on bazanga ba actualité ba ka odiembe la ka makambo. Et puis moi na enjoy ba question atani pe ba bi ke mams level star. Son atteint comme ma bonbon et paie sa marambe. Et bouger mon kill. Mais non. Yo ko fo bo dio no etambola ah. Fo na oluka ona na zong ça. Hein? Yo za modèle. Yo za modèle. Hein yo ko fo. Yo za mieux placé t'es. Il y a ça ma remarque. Tu as peut ça tout. Oh on le quelque chose yo.
Il faut faire attention à un moment donné. Il faut faire vraiment attention. Biso moko to reprocher banana biso. Biso moko to gazer bango, biso moko to gagner la bango. Bino boko bando ya odiembe la terre pour boya lo ba n'importe quoi. Oba audio no WhatsApp na oluka yo bosani. Banana biso baza pour rien dans cette histoire. Baza pour rien, en tout cas pour rien. Bon, encourager Bana. Toi, encourager Babakou, Baouzong et la route à la film, même à casse pour partager. Même ça, ça va 1 heure du temps, 10K. Les Abakou de SB et Yaki la moto. Souci à ma comédie, Belé à mité, Mamabé. Oh, bah, Mankara Lelo, j'ai d'acteur, Yassi, la Nabaron na scène. D'accord, ça va sur le caractère d'une émission, Abi. Et ben, qu'on manquait, qu'on jouait na sila. Débattre Belé, ti, le bazar, peine à soif, et on jouait na sila, même scène. Mais si tu as makambo belé to boyi bana lelo ba yo kapasi bazwa trouble ndika zwa amonika ke bato maman o ba soutenir maman ba komo finga dans les réseaux balongo la ka dans les réseaux allez ebi m'appelle quoi bana pe ba ba yo longa bon parce que chaque jour bana ba longa ka bon to likamka non to ko mayele to ko madosa sous makampona sentiment te. Malgré les cambandicas, ils sont vrais. L'indicats, ouais, on tolère. Parce que ma caméra, c'est vrai. A Tonga, à Loba, Toyo, voilà, ils ont ma preuve, ils ont audio pesant là. Mais tellement, ils ont tout. Bon, on comprend, il y a des ça fuite, ma caméra, allez, comment ça, maintenant, bon, c'est une actualité. Pour la même tout sauter. Handicapé pour le baka boy mais tout le monde a ba preuve handicap ezara nango voilà peut les a bobu kalaté tellement va voir ba tu peux dans la carte place on va enregistrer là et parce que to boya ande pour comment sous échelon yo et comme makambo belé mais aye za vrai et a mérita pena kokende parce que c'est un bon moment mais ya bana na biso so likambo eza ba communicateur, ba communicatrice, s'il vous plaît. Bo bengi ata, bo tuni. Ata pe bo ça l'analyse. Ba tu nyonso ba ko pesa ba prendre de vue na ba live to na ba émission na biso boy. Ba ngonyo so tende baza ba Bakouk. Mutu muso ko sa kenga na Bakouk abani pe ko critiquer. Abi biso pe to mema mi to koti pe abi biso pe non. Que ba Naël ba Naomi ba Michou ba apporter un plus na SB na ndeni même ça za pomba scène mais pour ça la pomba scène il faut ça na batu musu na kati scène yesu abimi pomba vous comprenez pas comment pomba scène ya alors jouer na X alors jouer na Y quand je yesu a dominé scène a gagné pomba scène là ce que moi ne ya ce que so même ça jouer na batu c'est pour SB on ça l'a jamais filmé tableau aussi là premier épisode 10 épisodes si là non alors ça a besoin si là on jouer maman y est mon côté on jouer coco y est mon côté on jouer jeune fille y est mon côté on jouer papa y est mon côté non y a ça la casting faut Micho azala faut Bambino azala faut Naël azala faut Naomi Loko azala y est mon maman bango aigle pomba scène pazawana bosu ba tonton Jacob bosu ba tunyo so bomona so ba tchela kasinga finga d'accord c'est intel pas ba petit film et n'y a pas bon parce que mam pomba scène bimi elle jouera pas tout le rôle seul il faut être toujours accompagné dans bana on a ba jouera pas en plus ba bon moi la biso ba jouera pas en plus. C'est pas belle à kuna boba yé pas dans la banate. Bon c'est belle yé mo achara. Et ça m'a fait mon super belle à tout le monde achara kuna. Yé mo pas jouer ta tika bana ba jouer. Bo tika ko paniquer boy. Bo dans la maîtrise de soi. Ba cook bo ka bola pe ba tuté ba communicateur au cabino de l'eau so mo ka sel ma bebo tombo te lié.
mais ya basala pe malamu bobetela bango pe maboko so bosepeka na likambo te boyaka na banimero na biso bobengi nga nde bamama de Tidembo babengaka nga mama Elda Munongo bamama Anasha bacook certifié et c'est la vraie batombola la téléphone tonton Divine Mutoto noyingi koloba te ke so motu moko asali mabe alelelo bino nyonso bobalukele te nga kuna alingaki te non surtout plus na moni bozotage mamo international alobaki mabe to neni bolimbisa ye bobosana te ke lelo opération tombola star $1 moto apesa initiative wana ezala mamo international donc aza mpe na mwa part na ye ya mwa malamu mida ese baza mpe na baparti na bango ya malamu tonton Bariza aza mpe na parti na malamu aza mpe na parti na mabe Moura ainsi de suite biso nyonso so bozwi mécontentement ya kamo boza banimero ya motu bobengi bosolo boarrangeant dans le calme il faut tozala ini tozongela système babalive ya kosoutenir bafilme ya mams ya kosoutenir komotive bakoki batalaka filme bapartageaka balai kaka et c'est important mams bandosa badi un jour 10 cas mais depuis moto alaka pirater SB akenda tomona nde chaîne ekoma basignalement malgré tout ça SB azobattre record kaka po Belvia obino bonga bokumisa ke o soki ye Belvia ça a plus de combien d'abonnés maintenant un jour à pas masala à 140 na film pour ça à 100 ils ont 3 jours 4 jours mais si la salle à rango abana ko sala pas continuer ko sala ko tilelo dans les abakou de SB Mamundele contre la philanthropie chaîne les arrange sur 20 000 abonnés à sali un jour plus de 100K so yeb sera abonné non ça Belvia bazara pour Belvia ça la un jour ce belé 38K 40K ceux qui exagéré 50K Moutoza a plus de ceux qui 300 000 abonnés ce qu'on va abonner non sur bazara pas que ça 100K à ça même pas un jour atteindre 200K donc c'est même à ça n'est qu'à maintenir mais tous on kaka chaîne pe je crois SB va continuer à kolanda lango pour va menacer na idée que SB kufa si la lemba akata maboko eh ba mona ça sur les abakou de SB et autres ne bien ba comme ce qu'on serrer les sous SB officiel pour ekufa bien mais ekufa te pour ce botal almagam comme déjà dans 91K premier épisode bo bunda ko ça 100K na yaki na conflit maléfique bo mona ndé na posta na communauté na ngana cha makele na bibo comme ça 100K na soutenir na partager même partout dans ma page nanga bato bayebi za ko makamkuta ko lobela te na partager kana chaka wana mulende bocha makelele et mata tozongela la système ba live wana likampe bomona batake pe bana biso so peut faire biso pe kibia to loba peut-être to be son ka 40 to monité ngake leka Rémi attention Kovo attention yo za na modèle te yo bosamba audio no deza moi mobile yo obosani ana besoin na oluka yo obosani bato yo fandela ala po yo loba n'importe quoi o mitura non te ke ba mundir ba ya sima na okune pa bela ba yiba makolo pali ba kotsa kona ikiri na bango te bata mabandi na ba ngala pa na ba o msusu ba ba sale ikiri na bango à droite yo ba mo ko ka lokwa bosoto ba tsako te point po ma 4 mabandi bo tambola elongo oya pe ko loba makam na bino ko ya ko loba makam na biso te ba na suka ekovo faut faire attention to calculer la binote bon ça événement on est actualité calamité biso to ça événement bongo to sala ku 5 ans la biso mais bon mona de kanga actualité un mois mobimba tombola star ya un mois mobimba bon lo baka makam na biso ti
na matalo kwa zizizi kondo na sosa bino te bazanga famille na poto to sosa bino te mam na biso etali bino te baba na biso so basali erreur babaki ya bien châtie bien c'est une façon ya rechâtier ba ya robenda ba matoi et puis faut boyeba na ndako nyonso munam ta na réaction na ye tata mosa roza un comportement bizarre no kwaza comportement bien maman le comportement babo boka bango te po ba ka famille ba bombo boza na bino les ete boza na bino pe affecté te matoi na bino bokanga bomema na bino na mopepe te poza la place monte boza la mieux que SB na bino famille nyonso ezanga mabe te ezanga lokwa mwasi oke libala obali okoti mpona pour le meilleur et pour le pire na mabe na malamu bozwaka ta ya kodialoguer et puis de beaucoup prier na bavie privée na bino mpe botambolaka bien pour ne pas que likambo robima écoller peut-être bato mosusu mpe de la peau écoller peut-être profession na bino non mais akolobaki bana bozwa baapportaka eloko te botika sila ye moko jamais wana botape à côté moto alobaki yango asali mabe wana je suis contre po baapportaka quelque chose ya makasi jamais SB même si ye moko akosala filme azalaka ye moko na scène jamais il faut jouer azala na bato ale yesu abimi pomba ya scène boye ba te place que komba pomba ya scène ebima et ao jouer na baninga mais ndenge omema scène baninga bango bakoki te mais yo apomba ya scène o même biso boye bon encourageara bana seulement je me pose l'une de questions de savoir ce qui est vrai mais c'est banana bangaba bambata bangaba mabanga bangaba donc c'est bangaba longa ka lokwa ndendika longa bi ba ofika ka réseaux sociaux na kokita le na kimi to protéger ba ope batikali baza pe important pe mena maman Michou a chef ten so likambata obengi Michou bimi ya ba fille c'est comme ça ikamu supe to betikara mam tuzazana so chika ata live akomona e babakuk ba oyebele to motiver babakuk to zonga ba live ba motivation film ezabo to konti live boke na otala su film rebandela ba vieux komata et non likamka oyebimi ya ndako na biso moto yo tombola ngo non to ba kokoma moto bino boye makambeleka ko ne pa bela ba matière na ba ya somo ya mabe ok somo kilio ki pe a mabe mais ba temporiser ta ba zo ba communicateur bela bo mo finga papa lelo pour na Jérémie ozo manquer papa leur respect ba vu bo benge kunde bemba kunde papa le moi si koko matina ba niveau retoucher ba point sensible ba ya mo bo fa na so mboka ni succès si là c'est boya nzoto ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Papa là en soi ça rend la première na mutute. Bon mon mam ça ba na chaîne ya mutu nyonso joue na SB. Mais car ba comédien mitema mabe. Mam ça la casting selon histoire. Ya bo mona biso pe to kendo joue na mamundele. On ça ma campona ba tout ayebi ba acteur nyonso. So rôle sengi fâché kalombo ya. Fâchant yo joue. So sengi Aminata. Et sengi Mimika Bongo. Et sengi Mabidi. Et sengi président ville de loi. Et sengi Sundiata. Et sengi nani. A obengi ça. Bon yo tourné. Et sengi Fanny Massoudi. Sengi Mimika Bea. Et sengi nani. A obengi ça. Donc boyo alikama ba casting. Parce que la casting peut-être na film profil a fâché ça te pas bien encore fâché te. Profil a Fanny Massoudi ça te pas bien encore FMT. Ce profil c'est maman Marie-Hélène aye. Et c'est Yano, et c'est Bakata. Et c'est Karine Pala.
Non, mon un film peut épais réussite sur casting est bien. Histoire à ma base à rater. Casting de ma base à la. Histoire n'y a ce qui toque. So ça casting a bien, va jouer car bien. Histoire est bonne. Histoire ma base à rater. Casting y a ma base des arcs. Eh, film ouais, battu pour passer casting à ma base. Bon, un complot maléfique. D'accord, ça dit, et ben, qu'on manquait base à même scène. Naya, nae. Dès le lopé, il manque à ma milo, il manque à ma top, il manque à peu battu belé. Il manque à même belle vue. Il manque à pêcher tout, battu nyon so ana. Badina na ba tout, ba on so. Espia manque à bango. Parce qu'elle dégage une chose. Elle dégage une énergie très positive. Et Makabalea, et Makabatunyos. Et Makabatu tout. Je salue comme ça Abed CAA, mon ami. Je vais te rappeler CAA. Bozomona. Donc, il faut te protéger Bana. Qu'on protéger l'image à Bana, c'est très important. Bisomo toko wando bamba bana bisomo mabangati. Qui aime bien châtie bien de balobara. Alors to châtier bana bien parce que on les aime. Botambola bien pour ne pas maramusu et coller bino dans la peau. C'est je te salue, je te reviens. Vous voyez? Batuto bota la biso de partout. Botiki la biso ba commentaire à bien, ba like. Bah j'aime. Tu protéger l'image à Bana. Tu l'ingara soso. Tu ne vas beaucoup la soso. Azo bois que le peu ba maki. Ozo peu ba maki on a posé aux lingango. Tu crois le jamais Bana. Filtre. Tu nini non. Tu bin sa Bana que baba néa c'est tu bin sa mam ça. De ce qu'on va bien que pomba essence kaza pomba essence neni. Bana ba ko rejouer tétin. Bana ba jouera bien. À mon vidéo moi c'est un achou ba tu la bino na Jaël show. Jaël pas ce point de vue na tant que Abakouk. Ba fier à mission na tolinga on ka pom ko mission tika fier à BBC. Le bino ma sanga ma kongale. Na Star Braza. Ba bien biso ka fier wana nde on tolingaka. Moko ka otika ngomka mba moko à BBC. Donc faza kana yango. Mutuna mutaza mania na ya bimela na théâtre. To yebi Gabriel abimaka boy, entel abima entel a chocho, entel a na kimia me choufia na ekaka. L'essentiel ba film on peut dire ça j'aurais pas Kevin Sinai, alors ça ba 100K, j'aurais pas maman bon la catastrophe si la bisa la catastrophe. Na baxele sous combo. Alors on y ataka ba 100K ba Naomi Lo quoi. Ba bombo na biso ba Bambino, ba Naël a kumbi film. Et puis ta mam système on ça ba nazo pesa ba na principal. Naël ali aniati maman ndoki Bambino yo na ba niki principal. Michu yo na ba nika ki principal, Naomi ba nika ki principal. On sent que ba na nyoso ba na combo. Grâce fit à tous les autres. Monsieur Sote ba ku so ba moni film ezake moto intel moto komi de ba yo kotala te. Mako tapesa exemple abi notre film oh ce qui idée en batasi ala ngana yo tala nini en batasi ala ngabe mais bino pe ba compliqué bon papa batasi ala za motu te maman ça peut se confiance à tourner la SBA à ça film maman c'est bon pas jouer bino boyo soutenir nyon batasi boyo soutenir maman ata XY mta commis film toi peut idée bino boyo soutenir bino boyo kotala nous vous partagez pour liker ça pour lingoner pour liker maman bino je crois maman bino ayami mupaya na on na ndako te pour maman ayami mupaya wana ça se fait pas ça ne se fait pas Abakouk zala éveillé partager film bochaka ba j'aime ebelé tozo loba so bazo signaler bino so bocha ba j'aime ebelé na ba commentaire ebelé na ba partage ebelé YouTube a raison que c'est ma vie stable. Sabino.
tozo loba le roi to loba te. Abakuka pauvre azarate bo ana babuzu. Otalia, oche j'aime. Attends, le téléphone, on va créer 10 comptes. C'est possible. Continue à Gmail. Ozo partager, ozo like, ozo aimer. On a ma page dans Facebook. Belon Barizi, c'est sa page dans officiel. Na ba TikTok. Na WhatsApp, na ba statut, ba auto na ba numéro ba monak. Na ba groupe, na on partager. Pour aller dans la même soutenir Moussa Naï. Ma communicateur, ma communicatrice. Oh, mon que peut-être ma fan m'a lésé, tourner là, yo qui passe tourner. Bon, excusez, bango. N'engagez mon repé. Bango peut pas excuser, bino bango peut pas mon que bon lésé, bana pour ça, bango peut-être passe. Bon limbisa bango. Bango nyo so ba yebi, ezala bana, ezala bango tout. Babi ke babakou, basa ba fanatique ya mams. Yonga na lobby. Erreur mon côté. Et bon, ça ne sera pas l'âme ou ça, mais peut-être pendant 5 ans. On a peu dans le côté. Tonton, au lobby ma bé. Na moutou. Donc, le baka bien. Donc, il faut perdre. Voyez? Mais, on a un canal aligné. On a un canal droiture. Nous avons un canal là. Vous voyez? Donc, vous se pardonner, car le pardon est une puissance qui libère. Ma femme, vous m'avez dit que côté de commission, vous m'avez bolimbisi. Bande copie, vous m'avez dit bolimbisi, c'est comme ça. Donc, le bagage est 100% malamouti. Ma bé roya. Bonjour, bombisa. Malam pe roya. Un bon attendeur, un homme averti, un amateur à Koyoka, on te marobomba, Yakosalela, protégeant nos enfants contre le diable, contre l'ennemi. Protégeons nos enfants. C'est important. Mon numéro est affiché dans vos écrans. On a comment recevoir déjà ma cadeau. Vous avez un cadeau, on peut s'en déjà. En tout cas, quand vous hésitez, Tinda yango vous s'en bien. Tinda cadeau. Tinda moi quelque chose, vous s'en très bien. Maman Bizi Mondele, Shekina Vumbi, Madame Christelle Olina, Monica Makambo, Bébé Seignol, Madame Magui Kapaya. Vient dans la JR, le premium. Il y a JR Mandé. Ma big salam na yo. Big salutation na yo, JR Mandé. Madame la Cédoise, ok, napi. Wabi la Cédoise. Monsieur Mbote. Nalinga abino. Vous partagez l'émission, vous avez like, vous commentaire. Vous avez des remarques, vous avez des suggestions, et vous savez bien. Merci à Martinez d'avoir réalisé cette émission. Dans le niveau bolingo. Grippe les autres, bêta matobi, te fouka, tu as tout l'eau. Calmos. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Je vous amour. Bisous. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Mama Yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia. Na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui aura besoin de passer la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto. Aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo mukie, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer là. Bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na Abazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili. Na avenue Lusenge, quartier 8 Nanjili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, pas la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des corps d'Abango. awa nzamina nayebi tusiku jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makeba bayibi nga mbongo. Mais Nada, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada. Moni munga fi mbongo. napesi yo awa opiso tungu na bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na belgique na paris partout ozali vanessa air wig tokotya numero ni wana na se nde nango loba bonde de yango olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai vanessa air wig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produire Nabiso. Des besoins mon moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.